moto zoya ebisi que kosala nzembo kobimisa nzembo eza te ke kotia nzembo na support eya différent. Voilà. Nzembo eza kobimisa révélation nde nzembo ebimi mais c'est dépend mabo yango te ndengo yoki yango okomi étonné. Gloire à Dieu, c'est bien. Et so ozoloba na lisolo na ndenga kitoko et a bien même muto pe ozo betal kombo na ya oloba so qui était mais so bimisa on a era kanda et asuna tinate pour era kanda lokumu ya makambo zolo bezan nzambe te muta ozwa fait toto oyebi so ozo musique auto bengi musique chrétienne. Moi je vous rapporte ce que les gens disent baby que non yamba papa Patrice babi papa Patrice wa makasi na masese mais masese na yo ya ko boa ke la ndebato surtout basali nzambe bele babi surtout ezalaka pasteur Patrice exemple pour na bossa na télé kamena loba na yibutasi na okoma omoni pa na biso eza passe lelo na peso exemple na éducation na biso ba chrétien eza passe omona mwana moko ya moke o azokola net na ndenge ya ba mission chrétien abima na télé akomo finga yaya nae mystère ya découragement ko décourager bato eza bien mon continue lobaka na chaîne nationale le komo ko fait toto ko ba komoni en réalité ce qui Patrice na toto bazo bunda nani mutu ya makasi bato bakotala mutu ya makasi eza oyo akwesi moninga toto na mabele akwe babi Patrice aza makasi po akwesi toto mais eza yango te mutu ya makasi ezali soki asimbi toto atelemisi ye nde wana mutu ya makasi. Amen. Mais pana yo na ngai tellement mutema ya ko décourager ka mutu akoseka bato ezali omona ke mutu ya makasi eza onda beti moninga ko imenzoka te. Oh, si mon ningo telemisi ya nana kwisi oh pardon nana atelemisi ya koyaki abi non eza Patrice muta telemisi eza nde côté la telemisi eza Noël muta telemisi omon eza kitoko eza esengo donc tika kuchula mutu ngongo zo wana makamusi leki nango déjà nzamba zo moni ndenge mususu eza susu ndenge bozo moni wana te okende liboso gloire à Dieu. Tout c'est là. Oui, Une belle chanson en plus encore tout c'est là. Là aussi il y a yokutu aussi manzete okausa nzete aussi ça bambuma nyonso ici là siko elakisi nini yo kausa nzete wabela tolo bango na tunia na mituna ona zibwa masese kaka o ngaba baki bato babike faut partir za rampa bwa kila bato siko moto azwa ke kausa nzete asisa bambuma nyonso nyonso na kapona koluka moto yo moto alinka ko détruire kana o détruire onika désobéissance tongo pourquoi muta otuno azate même nzambe po ebite talaka sata likolo so muta ko tuno azate même likolo tali pe muta azate kaka likolo ya immeuble na ote mais bima libanda immeuble ota likolo est muta otuno pe azalite osisi banzete nyonso bambuma nyonso mukolo ba makaku ba kumona yo olo banzete na bambuma na biso ici est-ce que zo comprendre makamna zo yo so yo na tuna mamna na fungola pena libokia. Oui. Mbuma wana eza nini zala bena clair aiza ngo 4 vérité papa Patrice mbuma wana eza nini mbuma ezali masumu moto azali kosala lola pe ezali mbuma ezali masumu bato baboyi kotosa nzambe moto na domaine na ye aza na place azobebisa na mosala na ye aza na place azobebisa na kati na bapasteur ezali na politique ezali na bakonzi ezali na AOP bino na RTVS 1 ezali mutali kosala musala te oyebi fait toto lisumu mususu ya munene ezali na vie ya mutu soki mutu azobosa na tina oyo nzamba tindelo na mokili ya bato nzamba kwa kotindoza na mokili ya bandeke ozabe parmi bandeke meti lelo ndenge nzamba tindi toto na Kishasa place bato bazali olio fana na forêt équatoriale ozo baka tino yelite siki wona pene ozo sala lisuma munene netre lo toto ayebi ta musala zo sala ayebi ke musala nzamba tindelanga eza kozala premier ministre te mais la chroniqueur na yama ba Patrice Ngoyi Musoko na yama bandeko baleki nyonso botiko lekao nde oyebi musala nayo ndeko na bisa cameraman ayebi musala nzamba tindela na mokili oyo mawande pona yo ou bien na PDG to na ko reconnaître musala wazo sala te ozomona c'est-à-dire et ya lisumu pe monene est-ce que musala zo sala wana ya onde nzamba tindelo na mokili oyo par hasard zo lia mbuma te est-ce que nzamba kotina mutu po boma ka bato par exemple nzamba kotina mutu po finga ka bato
nzama ko tino kana mukilo ka po nyokola ba musu bazo lela yoko ni ataka bango. Surtout ça. Est-ce que nzama ko tino na mission wana? Ndio muna lisumu munene yango wana. Ke mutu azo reconnaître te pourquoi nzama tinanga na mukilo role na ngai za nini? Alors wana sur lembuma aussi si banzete yoso na bambuma tu aussi ici. Mais zonga muke tuna nzambe pourquoi tindo na mukilo? Nga patise nzama tinanga pona nini? Musala na yango nazo sala. Voilà, mais Baptiste, Merci. quel est le ya Maman Esther? Et même marani na musique non parce que partout kaka quel est le ya Maman Esther? Quel est le wana na kata musique na yo? Tes amis trop pas tout na ki Maman Esther quel bêta quel est le soit bête ou papa d'habiter ce qui même papa Patrice côté quel est le ya Maman Esther? Gloire à Dieu. Maman Esther azali mwasi ozamba pesingai. Tango ye azana misale ebele singina sala pene na ngai. Alors tant to zaka tozo yembela nzambe to yembela nzambe moment même na ba live tant tozo beta omoni ayiba beta mulolo abeti kilelo na ye. Mais kilelo wana pe singile ko tape na kati ya musala nazo sala. Eza ndenge moko ata oye place tozo beta musique ko mona pas beta kilelo puis et sala ka bien. Et ça va le coup me pas nzambe. Bien on est loko on est malamu il faut na kanga manango parce que eloko malamu ba boire raté il faut zo kara. Voilà. Voilà. Mais ya papa Patrice. Non. Na sepe na sukara bena. Obwaki mingi. Pourquoi ocha animateur te? Na ngwasuma na yo. Mais na kato ka papa Patrice azobwaka. Kolobarana. Surtout na sepe na suka na nzembo wana na générique. Moi benga mo générique. Faso zobera monoko na bino ya nini. Ozobera bata bando ndu batu ya nini. J'avais aimé. Avec moto aussi ça générique wana titre la mweza nini Ozana na suka na animation ya suka wana no de dernière minute wana c'était grave mais relation bena mususu ya makasi na les rois de la forêt so na tout no pena o pena na tout no pena sincère papa Patrice o sepela la musique ndeko na yo les rois de la forêt salaka o sala à côté kuna. Est-ce que par exemple ba conseil a eu problème dans mosane ya musique nae Charlie Boko? Est-ce que ça les marque? D'abord le lobby makama musique le lobby so ngwasum animation là. OK, louange hein? Voilà louange. Vraiment faites tout ce qui est en église. Au monde est dimanche ce qui est même lobby en église au monde na kumisa nzambe. Nzela ute kangamaka l'église eza na moment au louange salamaka penza mazo bikisa zo kamola nzama zo bikisa bato to louera vraiment Seigneur oyoka que louange salama au miracle ko ekoya louange zalaka nde parfois bato ko kanisa ke l'église to zalaka ko yimaka yeso ajaliwa non il y a des moments d'adoration ezali bofukami eza pe na moi ko to louer Seigneur mona bato so batoki donc aspect wana et pas nangana moi il faut na la kisango na batinos makambo esala ma église to kozala ba hypocrite te ya au moins que on église ça kaka adoration ya malembe to louaka c'est tout louaka Seigneur nzama ko bisolo ko lo constater yango eza ki to honnête place mon ayembi kolo esolonga ki non ya kitoko na commando olingo bomana po balobi na mokilo ke bata mokilo balobi qui veut la paix prépare la guerre menga lobi non qui veut la paix prépare la paix. Yo lingo boma nani bana no lingo boma o lingo préparer guerre fo boma banani te obe bandaka sali bota na moko bana ko boma déjà alors nande ko na wato zaka bien bref yango wana fait tout soko yo lingo mona Noël okoya na ndako ko mona ndeto sambelaka so po lingo mona ngai pana ye même je crois après on a comment kuna po mikolo to kutani te banda voyage na koma kuna to sambi to kota na ndako to sambeli alors pe so simba to sambelanga koto o sala pe liboko siko na lobi boya soto lobi ke to sambelaka est-ce que ce que so mutami pesnet yo boye ozo sambela Olivier frère Patrice peut pas sambela pona yo et ça va sambela pona libota na ote est-ce que ako kansela misala na ote o kansela banzela na ote asemon ça dit tant mutu abori yemo ko alingi nzambe c'est que nion ça yepena maboko nzambe mais que moment ça azaka même matin préparer un voyage azaka jeûne et prière azo sambela nzamba yebinde ina tambusaka ye ayo pe ya Patrice sambela pona nga nazaki na jeûne et prière na siko na clôturer na kumisi nzambe
tout ça bila kata. Voilà, Papa Patrice, donc il y a beaucoup à parler. Bino bokase na la table na maboke ya bakisi bongaga kisi. Non. Mais tu veux baby bongo. Tu veux baby bongo. Bon, wani za bango mi batu na ngai parce que ne sarabino obi ka no lobaka moko ke. No so ka simbi kisi nanga to yo kana sote. Ka yango ni. Makamaso zoloba. Na section so sala. Simba qui c'était. On ne sala qui c'était. Oh, c'est Toto. Bon, ça va, ici. Voilà, on va nous avoir donné la réponse. Voilà. Donc, nous avons parlé, chers téléspectateurs, de frère Patrice, et surtout par rapport à l'album. Consommer l'album qui est déjà sur le marché, Nana Limbouma. Donc, frère Patrice, pour aussi dire ça, un dernier mot à tous les mondes qui nous suivent, partout dans le monde, par rapport à l'album et par rapport aussi au programme, si vous en avez, Papa Patrice. Oui, Zama Pambola Bino Mingi, Nangola, c'est une chose qui est belle, vous allez Kolanda. Kolaza na bino osambela kimi pona ngai osala yango ese bimi c'est vrai moi ba retard moi bitumba quand ndenge satana la na biso to banga te bitumba landaki na wetali sorti place à fabrication nango makambo bele mais nzamba pesi biso elonga et ça bana nzambe toza toujours makalisa biso pa na tata o décourager te message za na kati et concerné vie na biso bitumba te ko swana te kolia pe mbuma te oyebi mbuma kolia te ata bayelo na butu kolia te tika na kolia te nzama pambola bino frère Patrice numéro nanga téléphone za na kata ba CD mais bana ko pesa bino so boza na posa 099 99 encore 23 927 donc plus 243 99 99 23 927 merci bino déjà na bandi émission na bandi déjà na frère Toto na éviter un programme ne serait samedi on a tous les ressources na éviter mais chaque fois au benga na kabande ko boza lebele pour nous avoir information na bino bien bola na pe na site na biso bien na YouTube télévision na biso eza kuna ba programme nous eza kuna obet kaka fait partie ngo musoko officiel ba nouvelle na biso nous na télé eza kuna zama pambola bino na communauté Christ. Encore merci Papa Patrice. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, nous allons finir avec le frère Patrice. Nous allons prendre quelques dernières minutes avec Abbé Deschamps, qui nous va mettre sous pour chef de file à Coca-Cola. Bon week-end à toi. Et surtout Antonio Number One. Et à toi aussi Jules Makaya, le célèbre bon week-end. Et surtout, je peux te saluer aussi, je t'ai salué le roi David Bikuta. Bon week-end au roi David Bikuta. Et aussi le DG Papi Séoul, donc qui nous suit depuis Lubumbashi, bon week-end à toi. Et surtout aussi, Batunio, au Katanga, Beni, donc Kassenda, donc on est ensemble avec vous. Donc là, Abbé Deschamps, bon week-end à toi. Ouais, bon week-end à toi aussi, Toto. Ah, ben, l'état. Moi, je vais pas au week-end, boy. Bon, Nazala qui pena place mobile, qui n'est pas la maman d'Aïe, en tout cas, condoléances dans la team Wata Mobimba. Voilà. Donc, quand on a vu tout la biseau, on a bien tout retour en air rapide pour. Embouteillage puis banzela bani mais ça va. Abbé Deschamps. Ton week-end. Vérité moko kaka moi comment je te pose la question on tourne vers tuna. Abbé Deschamps ezo simba to ezo simba te. Bon mama simba simba pour la minute déjà bah on déjà générique comme quoi que ya kanda makasi zo ya kala mingte. En tout cas, bana tu à Luanda, Malchina Lonzoka, maître Gisèle Longele, Jim Mavanga, Binotou, Nabi Bokama, déjà pour un événement. Donc on attend où on a dit que Luanda déjà ils ont préparé l'événement pour abel de charme avec la minute à la kuna bana Luanda, en tout cas bana Luanda tout calamité na zaroya. Générique à ma casse ici na sali, on a bien na flamme olympique. Et puis bon on joue allo. Donc allo calamité Jessie Belé sur Olivier Belé c'est déjà kitoko. Il y a Freddy Tagara au CP. La pour Marambango déjà le baki. La belle, toi, il a besoin de commis. Mais papa chéri, le Lazobé a déjà piscine Alvalade, ouais. Azolanda yo na Luanda. Donc ce soir déjà, bon week-end, vous tous na piscine Alvalade, au Libanine, le Moko, pour papa chéri, papa na yo à en tout cas, on a petit leader charismatique, Bambo de Sigali, papa chéri, notre pamba, donc on a papa nanga. Et si dans la Luanda, on a dit que Moussa les salamagito, pour les machines à musique, donc côté de Mamandou, les routes, ne choix jamais. Donc on a passé Bambo de Sigali, on a master tout le monde à chaud, donc surtout on va vous prendre bien le samedi prochain, de tout sur la peine bien, pour aussi les 5 derniers mots pour cet après-midi, la bâtonnière sur Bolando. Et premier baron que samedi prochain au Rosal. Na Rosal et puis on l'excelle bon clip, on reçoit déjà clip, donc on reçoit déjà clip pour na 5 gars, la validé, on a des filles. Faut pas bien na pipe. Na salle générique qui monte tout et zwinga pena temps et puis na CP lipo et kolisinga ba on comprend les valeurs ma ramener en tout cas ba na toi limité ba mbote na pesi Charlène Lopele mbote na pesi maître Nzimbi ba mbote
napesi bana to le prestige bambote napesi bana to limite Oui, c'est médaille tiona. na bosani te médaille nsona na musika et puis vieux na nga héros ilunga le manager PPC bana matete basepeli courant kitoko makamto kitoko puis napesi bambote na nga non le général de la ville le commandant de la ville papa Sylvain Okasongo donc bambote sigali. Ok, surtout encore courage. Samedi prochain, en tout cas ba osepela marginal onzoka jisolo ngile na Luanda. Voilà.